Mbote lisusu bande ko balandi ato komo abinenge to mesala ko kuta na biso na bino contrat signa moi mbula butu toza wana pona conserver République démocratique du Congo o ezali mboka na yo mboka nanga mboka ya biso nyonso tu na ye liboso na bino pona ko informer bino makambo misatu na yebi ke lobby ezalaki mokolo ya yambo ya mois ya août oyo biso na kati ya Congo to komomoraka bayo batika biso o bazaki très cher na baye oyo babota biso donc fête ya ba mort na fête ya ba parents et ça na le même jour ngai pe boyebi na ko perdre kondo Mbutampelo Bernard Kikuzeye ko papa na ngai auto ko tika biso ala mokolo ya lobby ezaki jour oyo batata mwasi na ngai bana kazi na ye biso moko bana to sangana ki pona ko fanda moi ba 5 minutes de silence kotala epai wapi papa na biso atikaki kuna na Lukengo na village natal pa ya bakoko na ye bandeko pe mosusu awa na kati ya chaîne o bibike ndeko na kape mosusu Martin Wema ote ko perdre ndeko na ya mobali aute ko tika biso lelo to uti directement na cimetière ya Kitambo to uti ko tika ye kuna donc mes condoléances na famille Wema Martin Wema on est ensemble na yebike likambezo kaka moto donc nzambe ndem mutapesaka yebe mutazwaka donc circonstance ni en sous il faut que nzambe liboso parce que yende azali mozalisi tata nzambe mokeli na wana mokolo ya lobby kaka groupement Njelo Mbinza oye kamba maka epaya Libilime Kodi Emmanuel abengisaki biso alebi comme groupement ya liboso oye bandeko kamba administration ya Kisasa dans place chefferie makambo ya ba chef coutumier banda Kishasa ezala Kishasa et bandara kuna na Njelo Mbinza comme groupement alors place Kipe a bandara makambo na ye alebi biso bakitani na ye il faut commémorer tout ça la salongo to laksa batu ya monde ya Congo que Kisasa e banda kiawa mokonza liboso o azaki numéro 1 bana nyonso Kisasa na makabeteli mabele e banda kiawa yango Mobutu apesa ke sika oyo poete batoyo bakanisaka to pe biso ba congolais to kanisaka ke na congolais moko o atelemaka le bake mabele ezana bakolo nango ezaki kuna na Njelo Mbinza avant to koma kuna na kosenga na bandeko to meka kosola muke makambo tali gestion ya ville de Kisasa ba morgue est commis partout au monde de son baralipa ne de son baranguba ne ba morgue comme na ville de Kisasa et là on y est la gestion ba morgue ministre professeur de la santé gouverneur de la ville de Kisasa tata mokonzi ekolo ko pesi mino confiance Daniel Bumba zala comme gouverneur et dit hier ils zala comme vice gouverneur tala bosoto des autres besoin ko sala ba morgue comme partout na ba place o esengalité bote morgue que la commune Matete la commune Matete bazoteka bakwanga na sima chambre froide mopanzi oyo bazotraiter bato mopanzi oyo morgue na katikati donc bozo bosse na ke na kati ya morgue par rapport ya ko entretenir biso ba congolais to yebele ko ba bengi entretien PC akouta kata morgue le même PC akouta kata chambre froide après pour le épidémie choléra bimi na mokili choléra wana boyebi te ke nana meki choléra ezali mpuku ezali PC ezali musele kete ezali niaou akoyi ko mema malade mais le même niaou wana bokende na commune Matete na kata wenze Matete botala ba nyama na zo sabino wana puku PC musele kete niaou eloko pamba azo to la kata morgue à côté de la chambre froide to le ba couche de poulet wana ba pied du zozoli yango à kesu na morgue les mêmes choses même nyama wana après lobby tant coloré ko bima boka kamben bandoki Daniel Bumba gouverneur ville de Kisasa gouverner c'est prévoir ngai patriote vigilant dans lobby déjà que le okanga morgue na yo o tie na commune Matete na Omeko zo morgue wana lukula ngo sika mosusu toza ba terrain mine na commune Matete na bambolo ko ezali ba terrain ebele place wana longo banité eza 0 mètre na plus de 15 chambres froides 0 mètre na wenze bo battre ba santé na biso monsieur le gouverneur na ebité ba document ngo bosunyaka ezaka kindoki
kozanga koyeba ba place ba pesa ba instruction to ezaki amateurisme na comprendre raté na ngana ba place wana nan ba pesa fonction to temo ko dire que le Congo a pesa confiance yo pense que c'est là chez wana et que ba problème non ya na zo le ba gouvernement tout oyo tata mokonzi ekolo Congo nenga lobby a osala gouvernement na mayele na ye moko so gouvernement bimi so ga ba échouer bande ko na même élection salamate il faut bisogner so na dialogue to faire la place moko to comprendre qu'est-ce qui se passe réellement na katambo au Congo parce que neto zo ko yango ezala makambe benda kati to zaka la commune matete wana kermesse et salami entre Kitimbu na Pudi gouverneur to qu'est-ce que ministre professeur de l'intérieur gouverneur a vu de ça toujours yo Daniel Bumba landa ba ministre de bazo sala tam so yebité ministre intérieur excellence Chéri a signé document a pesi batu ba que ça kermesse na commune Matete na quartier Mboloko a commis document a pesi instruction conseiller na ye azuma mi document wana a abrogé yango conseiller Eric azui bato a changé bango place baki ko ça kermesse na Pudi na Kitimbu na ministre oyo bata quartier wana Pudi Kitimbu moyeba bimezate azo na mutuka ba clôturer moyeba bimezate kermesse yango pe place ko ça zongo inenda zongo ike ezalité bato ezalité makelele baki ko ça kermesse na kati ya cité to na commune Matete et c'est la place commerciale et c'est la place bato bako tangaka mais tellement que beaucoup de la place c'est commerce de baronine donc kermesse na commune Matete bati on a kati ya bato bandako ya bato ba maman 3e âge ba papa 3e âge bazana ba benginga ba ndeko didie ki kilobela biso na kosenga na bandeko na ngai bolanda nanu descente na biso na commune ya Ngalema na Njolo Mbinza et pa wapi libilime kodia Emmanuel abengisa biso pona ko tombola lokumu ya baye oyo batikele ye e bonga pour le babenga ye groupement Manis Kembolo nzeze epanao Se quiser, eu pus a mão. Yaya made Zawini Yenasari
abenibile ke mundanze pouvoir li dona si non mundanze leriki ya nze wini wa mempini ya wa betipini Elisa, bon sonanto. Bonne chance. The win. Petit bar, le tout ça. Petit noir, on a peine, on la peine. Eric qui va touiller, on a.
aussi ya oyo Elisa Bateke yo moto olobaki Kimpengano Gabriel bozwa ya David bozwa ya Tintin tokende ozalaki parmi bato oyo bapesaki courage po pouvoir oyo ezonga nde lelo eza na maboko mutu na yo Jafar Kisimbi Elima incarnation ya Kimpe ozalaki mutu ya liboso tindi tokite na Delvaux pa matendele bokende kozwa yaya bozwa grand matendele likambo te bopesa biso kaka chance bokota na mitu ya bana nyonso ya Jelo Binza na baoyo mitu eperde bozongisa mitu na conduire bato oyo bazokomprendre makambo tozokende wapi towuti wapi kokumba nazomema ya Jelo Binza eza facile te me nayebi avec tata nzambe bokende na likolo na nzambe bakoko na ngai azalaka siri soki bozalaka na ngai te nde naza na bomoi te nyonso epesi na likolo tata nzambe mokeli atouche bino mpe bapai bozali boza na prison te boza na boloko te bato na bato bazalaka na province na bango bato na bato bazalaka na mboka na bango tozwi chance ya kozwa siège ya bainstitution tozwi chance ya kozwa province oyo ya biso mais comment biso na famille tokozala na politicien te comment biso toza te na caporal te ata chef du quartier tozalaka na ye te tozalaki bafoué mais fini parce que toza na état de droit bolamoka bobimaka pokwa nyonso bovisitaka boya kotalaka bafini tozomene beti bangabulu tokokosouffrir te na mboka na biso ezaka koteka bapangu te toza na makambo ebele bajuissance eza na bainstance nyonso oyo leta bafutaka biso bosala effort bosangana botouche même ministre de la fonction publique botouche même baministre partout baministère ezali bapense na biso toza baperdant soki esimbaka 25/20 aloba yeli yo na tshunga wei fanya wei biso bakolo mboka kokota kati ya mitu ya bakonzi ya mboka barekonetre biso ata jouissance tozwaka bana batanga na bakondition ya malamu mabe soki bobotaki te loko bobotaki biso toza na bomoi tokosala fierité na bino toujours tokanisaka bakoko na biso tokanisaka bawei pamba te balobaka nzoto ekufaka me molimo etikalaka tokuti awa na cimetière ya le premier grand chef coutumier mpe na babota mosusu na kati ya cimetière oyo mokolo mwa lelo liloba no ezali liloba na ngai ya liboso ezali na kozongisa matondo mingi epai ya tata mokili oyo aza na likolo tata azwa mapamboli na ye
azwa nkembo na ye po amonisi biso journée ya lelo po ezalaki hasard te po lelo ngai na yo tozomonana lelo mpe mwana abotami mort ne akufi mais yo na ngai bato ya masumu bato ya koyimayima toza na bomoi. Deuxième nini nakopesa mokonzi ya mboka na biso po soki mboka ezalaki na baguerre tongo totelema mpe boye te donc elakisi kino tata nzambe mokeli na likolo nzambe bakoko na biso na se mpe mokonzi ya mboka na biso nzambe apambola ye apesa ye bwania sagesse intelligence donc c'est un peu ça quoi eza hasard te komona na boye lelo et bon bayaka so basi babwaki bawei bazongi message ni tala bacaméra na so eza liboso oyo kopesa etake grand chef coutumier ya Jolo Binzo batu nyonso mbinza biza ekabwana biteni mibale message ni ozopesa question na ndia malamu te bayaka babwaki batu bakei après Binza sili bakoya lisusu te ça dépend grand chef coutumier ça dépend oya biso province yango balobi. Bon, malgré que je suis malchance, il y a besoin de siège d'institution, la province n'a biso. Nous sommes jouir. Mais il y a biso province yango. Je pense que pe na bandundo kutiba ko le professeur, je pense que le père qui là-bas oui. Donc ndenge zo mona ngai boye ba benga incarnation ya Kimpe. Tango na yé et pas yo na telemiao. Je pense zo mona. Ba commune ni wana. Kimpe Pierre Mikasi, grand chef coutumier. Grand chef coutumier Baoumbo, ancien premier chef de secteur de Baoum. N'est-ce pas? Pour Nanini, c'est lui, père fondateur. Azalaki pe qui cite à Botaki. Tant à Boti, Banaya Botaki pe ba Boti. Vous comprenez? Histoire à Batubayaka Babouaki Moutubakei, peut-être na mokili Ponda kité. Tu vois? Alors, bis dans la chance wana. Il y a un grand chef coutumier à ville où il y a Kinshasa pour que je te bande pas na biso et bande kokonaye tatene ngolo miso tatene na botier donc yende muto a travaillé na belge na ville ya malamu abotaki batata na biso omoni bango nyoso wana bazawana tabasi bazawana taleki azawana abotaki tant que abotaki bana ya abotaki ba boti lisusu pe ba boti ba guerrier ba 45e bagarre komekate toyaki awa poto liana bango poto melana bango alors eloko na koloba bato babwaka kabongo bakei peut-être abotaki te yango eloko na koloba na bato na vie bato fo bayebaka ke vie ya moto eza motu moni motu ekokomisa riche mpe motu ekokomisa mobola bajeune bino bato bosomelaka biloko ezowutaka na bangola wana ya basache faut pas kokotisa yango na mito po motu nde kopesa yo penser lobi ozala mpe responsable otiki mpe bato na mokili bato yo kotika na mokili nde bakobundela kombo na yo bref ane oyo moni biso lelo tozali awa na cimetière ya Jelo Binza cimetière omoni eza clôturé par président Mobutu po areconnaître biso nde tozosenga mpe bapouvoir nyonso koya awa po tozwi malchance ya kozwa siège ya institution na mboka na biso biso moko na famille toza na caporal te toza na major te toza na colonel toza na général te toza meme na bourgmestre te toza meme na chef de localité azalaka te nde omoni mpasi yo biso tomonaka alors yango omoni toye lelo journal lelo ezalaki mpona kosolola na bango bato bakenda nde omoni Ngafani Victor Ndunu Ntene je crois bouti omona tome na ye commissaire du peuple membre du bureau politique ye nde akende koreprésente biso na table ronde mais nous sommes négligés toza négligé lelo oyo toza ata na mutu moko te aza bien na parti moko aza député moko azalaka te comprendre nde nabengaka bino baoccidentaux po bouti bamboka na bino boyeka po envahir biso mpe bino boye awa boye na makambo mabe lokoso kolula koyina kolula biloko ya bato omoni mabe boye nango epuis bino nde boye na division boye na tribalisme oyo Mobutu alobaki tata moko mama moko ekolo moko na supérieur na président Mobutu biso bato toyamba bino nyonso kimia mais boye bokomolula so oyo bomengo toza nango nde omoni journal lelo toyaki kolaka bango cérémonie na osala ya suka awa eza mpona laka bango ba oyo nyonso babotola biso mabele na nzela minduki batya biso boye bakobota bana bazanga maboko omoni kobima awa lelo toyaki mpo toloba bakompani oyo eza na mboka na biso soki baza na vision ya chef de l'état basunga biso bapesa biso misala bana bazwa misala na bakompani je pense soki okende bamboka na bango bakatanga kuna okokuta bamwami ya kuna baza bariche biso tozosouffrir awa bachef coutumier baza bapauvre babole ezaka biso ya ville ya Kinshasa tozosouffrir et puis baprofite na biso nini
bakuti mususu aza na pouvoir ya vérité ana pouvoir ya solo te tantôt pouvoir azwila yango na machete banini bakuti bango bakuti sikoyo songi moni eloko esala biso bachef coutumier awa na Kinshasa mboka nde loko eza mwa moke azolula sikoyo mboka na yo aleki place moko batuni ye oyebi libilime aboniye libilime mais or keke libilime aza grand pouvoir koleka ye tu vois eloko esala biso haine so tolongoli haine tozala loboko na loboko tu vois maman donc rendez-vous oyo toyaki lelo ezalaki famille boya tokutana toza na 5 points oyo toyelaki 5 points toyelaki bapoliticien na biso Ngafani Victor azalaki lokola père donc papa na biso lelo aza na mwana ye Benjamin Ngafani lelo azosala na cabinet ya ministre Thierry Kabuya azali conseiller mais nga na kosenga na Ngafani Victor bana na bino baposte no pesa mike mpo na bango na niveau classe batanga na niveau expérience Ngafani baza nango baposte wana eza mike alors journée toyaki awa kofongola biso baprofesseur banani nyonso fo bango baréagir tata nzambe mokengeli likolo nzambe bakoko na se deuxième point bana basi ya kitoko mpe baza na famille mais peut-être bazokutana kaka na baaventurier akutana mobali moko azata na Winston te aya escroquer on comprend aya asali boye bana basi nyonso cerveau na bango ezonga normal bazwa chance kobima na bango awawa et comme appela que non par rapport on comprend. Troisième point. Ba commerçant, oya tekaka kwanga ekendaka wawa. Oya tekaka cycle ekendaka wawa. Oya za mécanicien azwa toujours cop. Ko eloko yo. La vie faut ça na eloko yo. Ça tient mais si longtemps biso ça nango. Mais ils allaient bloquer quelque part. Il y a un milliardaire à conflit. Un milliard na biso c'est belé. So zamba météo. Tout na bande ko na so bachunga wey bakati yango ayiki na minduki batie boye moyebo kote yate bateki biso météo bateki on a force ya arme oyo abo général Jomet colonel Jomet mais je pense chef de l'état facha de biso biloko wana so to kei awe trier 10 hectares bazuye biso ka bona misu makasi po bazu étoile moko yango lobaka ngapeso na keneki l'armée na ko s'appelle général à 16 étoiles yango te kotinda yo oyo koboto la biso trier mais je pense avec chef de l'état fachi na ndeka zo kenna ba so de que sur cercle pic bazote ka cercle pic bazui chef coutumier à Copal fantaisie ba créer bango moko omoni biloko ezalaki na ba chef coutumier PPRD ceux qui Kabila benga za besoin chef coutumier ba kezule ba basambela ba kolongulu kuna kota bangongele ba yelie ba chef coutumier mais je pense na tour à Fati to boyi biloko wana pour Félix Tshisekedi azali muluba te akasaete azali muumbu. C'est la toute première fois que chef de l'État a voté la province de la mission. Il y a un mot de derrière lui. Tolobaki. Oh ba bomaki ba teki masasi ba Mose Kabila ba chunga we na ba côté ba utaki na ye. Oh ya botama awa akotika la kufa ka na masasi. Oh tout bazo sala ni le temps c'est fait. Biso 4e point. 4e point cérémonieux. Tozo loba na bango. Parce que beti mokingi la bula. Abil mokingi la bula. Boka bayabe bokingi la bolo. See you? Me mwana muwumu. Kati ke muwumu. See you ma. Nze kumwana. Kumwana. Nze. Kumwantika. Mama Afrika. Me mwana. Me moteria impe. Leriki. Yibu ya beat. Eh, mwana Konde Emmanuel. Eh, Yibu. Kati mukanta. Libime ngodi. Gagolo Salomo. Anze Didero. Tata me, hein? Tata moke. See you. Yes. Yes.
cérémonie ya mabe omoni soko ozozwa mbongo ya richesse ya bato ozolesa bana na yo yeba ke ozolekisa bitu ya bana na yo nde la plupart omoni banouveau riche oyo basomi mituka na mbongo ya mabele bakota folio en tout cas lelo na journal lelo tozali awa bokanga date ya lelo bokoya koluka biso mpe tokozwa bango tokokotisa bango awawa esika bakokangola bango ekozalaka awawa oyo alingi mabe te ase retire na mabele ya ville ya Kinshasa. Ministère ya affaires foncières na ministère ya affaires volaires parce que deux ministères biso bakolo mboka soki esenga arrêté bapesaka biso te wana zoko adresse sur le chef de l'état mokonzi ya mboka naza vraiment kolelepa na yo parce que vrai l'état ezaka chef de l'état po chef de l'état okorompre nani bolanda ngai même service na biso ya sécurité en air bolanda message na ngai yo trop bien ngai nazoloba oyo bayebi nazala kwa témoin gênant miyibi nyonso ya Congo naza témoin gênant awa tozoloba boye vrai l'état ezali kaka chef de l'état. Merci mingi na bandeko balandi ya tokomu wapi nde tolakaka bino butu moi mbula tozana mpona koservir République démocratique du Congo libili mekodi Emmanuel Yewana awuti kosolola to kosepelisa milimu parce que ezina livre moko ya biso ba africain ba comment les morts ne sont pas morts ba grand esprit ba kufaka te yango yepe akeko solola to kosepelisa mitema ya bato batikela e pouvoir na kati wana profiter na koloba bato bashiraka kisasa bazina kimia te bazina mokonzi moko te ni bourgmestre ni député ni excellence ni gouverneur bazo senga ta moto moko na bango pe beaucoup sene ebonga babenga ministre babenga bourgmestre babenga pe excellence ezala mingi asengi pe na liboto na bango ba tombwama poete soki moto moko atombwami kindoke kotaka yango makambo lobi yango wana mais na kati wana na bakisi ete na commune ya Matete balobi bien ba notable beaucoup mais c'est bato na problème té bazole ba bien beaucoup mais c'est bato na problème té beaucoup mais c'est na problème té bato na problème ezali ministre ba ministre provincial ne bazo sa désordre na commune ya Matete ministre provincial liboso ministre provincial la santé azo signé ba arrêté a contre ba isikate te ebite so za kinwa to a outre na place ba outre na yeba ko ma ministre santé ya Kisasa spertige ezalité comment on va ça morgue na kati ya wenza Matete na kata marché ba te morgue à 0 mètre ma chambre froide à 0 mètre na place ba te ka bloka kolia ozo pas ça que PC aza porteur ya maladie poukou aza porteur ya maladie niaou aza porteur ya maladie alors place ba te morgue wana entretenir bozu ba disposition ni bozu sécuritaire ou la santé ya ba Kinois ya ba Congolais non boke plus loin na commune Ngaliema na vers Verkis kuna ma ekulaka te boko za morgue bande ko ngai cop oyo ba morgue oyo ezama kamanguba na kwanga te il faut prendre des dispositions monsieur le gouverneur toujours ministre intérieur toujours ministre provincial et intérieur a commis Mokanda Kermesse bat basangana ba mela ba langwa ba bina ndebo mesala pona vina bino ko zonga ba 3h 4h du matin na commune Matete bozo bosse que commune wana za parmi ba commune oze élever la domaine et sécurité bo autorisé ba mela ba bina oui mais ministre intérieur a tse bango na quartier Mboloko document naie tozo na ngonyo surtout na retourne émission za koya awa ba tuele ba commune na quartier Mpudi na Kitimbu soit disant conseiller na yé a pesi ba tuele autorisation ba kende ko ba kelele et pas ba maman à 3e 4e âge ce qui n'est pas bon ba ya quartier ba notable ba bengi ngai ba bi didie ki utale so likamozo ka awa na Mpudi na Kitimbu mana ko sera na ba kambia ville Kisasa boyo kakabiso na betaki tour et pas à gouverneur Jantini Ngobila avant-hier na leki na ngadi makesela ata policier moko libanda zate ata mbwa azate donc na mbwa kimi pasi na nia wakimi donc ke pela ba Jantini Ngobila o matinguma wana bongo ke vide Daniel Bumba eza leçon pona yo pouvoir esilaka redi amisa yemba mandat l'état pe silaka yeba taba pesio ba yeba ko souffrir ba ko la kombo na yo gouverner c'est prévoir tika te kimi akolonzambe ingina na maboto na bino tukute mukoma lobi.